Bonjour Nabalandi Nyoso émission na bino Lumbe Lumbe sur www.congodiz.com en collaboration avec Bana London News. Yemoko ngai babe ngai Yemoko. Balobi borezanga na kombo, nazanga na kombo. Yaya Ndems, maître Ndems. Voilà, je suis parmi les jeunes. Oya lobela makambo komba. Qui a koboya na kata yuki onana koboya parmi les jeunes révolutionnaires, parmi les jeunes activistes na kata yuki oyo aza reconnu na katia aza reconnu même jusque na parlement ya mboka oyo bandeko soki lelo toye eza pamba te biso toya kaka quand il y a un problème toyo kobimisa yango na mpoasa tolingaka te que informer bino même s'il y a rien à informer le quoi bamsu balingana bango le kana bilili biso to bomba na biso na kati ya bilili na molili to mona bino me bino zo mona biso te to za awa na studio ya Bana London News na kati ya London City bandeko kaka ndenge zala kaka tozo sala ba recherche bilili moko kolele biso awa batindeli biso ngo na poste pan tozwi totyango na TV na computer awa tozotala ngo donc esali biso na pasi na somo question na biso liboso mutuna na biso liboso ezali ete est-ce que le combat existe toujours en Angleterre? Est-ce que combattants bazalaka toujours na kati Angleterre? Waneza mutuna na biso. On aura peut-être deux invités. Oyo tokotuna bango ba mituna wana. Tokosolola na bango. Boyebi bango pe bazana bango batu ya kobomba te. Donc tokosolola na bandeko. Soki bakozala dispo tokotuna bango mutuna. Parlons de la vidéo, esa vidéo moko mystique, interdit au moins de 18 ans. Ce que vous avez moins de 18 ans, qu'on invité été. Bandeko. Pasteur moko ba bengi na kombo ya bienvenue. Azala aluaka chaîne nae na Mac TV. Yesuko heure nae ya surface comme on Welcome TV. Pasteur wana a déconné. Bota la vidéo koleka bobangate. Ko ba bengi que non, déconnage. Il a déconné sérieusement. Bandeko. Tolingi toyeba. Bino ba vie na biso ba combattant. Bino oyo bobetela combat yango tolo. Bino bobetela ke boza ba grand combattant. Bokenda bazamba bamsusu balobake basalala bazalaka basoda tobite soki basoda ngo ya wapi musu ba ya n'importe depuis soki 80 et quelques articles même pas kosima munduki me babetela ngo tulwa ne pas boka nguna na kita kinte. On a compris, on a tout compris. Les combattants boutique à distraction oyo eza na kati Angleterre il faut tobimisa ngo na mpoasa bande comme musu balobaka to mona bango peut-être que non bazoloba eza makambo solo siko on le croit. Quand il y a la vérité il faut dire qu'est-ce qui se passe na kati ya London eza ya kobeba
bandeko London eza ya kobeba, UK eza ya kati ya kobeba, milinga eza kopela. Nani ya koboma mboto soki ba jeune te, ba combattant bazalaka na bango sous en Angleterre te. Ça n'engage que moi. Combat ekufa nango na kati ya Angleterre, ça n'engage que moi. Qui veut me contredire? Abenga ngai. Parce que toujours mon clarté. Toujours mon clarté. Un pasteur, un vieux, non ben pasteur te, vieux papa, bienvenue na muto vana ne peme na choko, ba déconner. Ba déconner en France, Belgique, États-Unis, Afrique du Sud. Nazana kata pasi. Ngana tanga ba komo ba tuté parce que je suis un grand maître na banga na pe mututé. Je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un ici. Mais London et Zanakata Kobeba. Moi, je suis grand combattant. Grand combattant. Et voilà. Les grands combattants, un pasteur à sa TV, il vous a manipulé. Bienvenue. Namutovana qui peut manipuler combat. Bafingi ba combattant, bafingi si biso ba combattant ya États-Unis, ya Angleterre, ya France, ya Belgique, ya monde entier, basengi Kabila pardon na kombo ya ba Congolais. Bandi komola na vidéo oyo salina pasi. They are wanted in UK. Them too, they are wanted. We want them. I'm not scared of anyone. That's why I'm saying this. Where are you, Congolese combatants? Boza wapi? Tolandana nume image oyo. Bongo tozonga. Église ya Ers Ministry, merci na contribution na bango ba pesa nga semaine passée. Ils m'ont donné 400 livres. Merci vraiment na soutien na bango ya Église ya Ers Ministry. Oyo ya X London, ils ont dirigé na pasteur Maps Komo, merci. Et puis merci le sous na pasteur Nabiso Malou Massasu, il a sali contribution na il y a 100 livres pour la chaîne Oyo Nzambe Apambolaye. Merci na ndeko Nabiso Magui Ramazani, lui aussi elle a contribué pour l'avancement de la chaîne Oyo Nzambe vraiment Apambola bino. Et puis nazo pesa merci. Naba Amino sur Welcome TV, on va passer un bon bango régulièrement chaque semaine, ba contribution à 5 livres, 3 livres, nzambe vraiment ay ba ko pambola bino bozo sunga parce que télévision vraiment zo senga soutien de konyo surtout au azona na biso yango nazo pesa bino merci vraiment que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Na pesi le sous merci na ba ndeko bazo pesa biso toujours ba conseil o bazo pesa biso makasi pour na continuer na musala oyo ezolanda tozo sala na yebi ke boze ebele bozolanda biso partout dans le monde. Avant na banda message na ngai nazali mutoyo pasteur o nauti na prière il y a 5 jours, jeûne et prière de 5 jours, on avait prié nzambe a mettre nga à cœur na ya koloboli comme na oloba lelo na premier na lelo na communauté congolaise mobimbe puis na République démocratique du Congo on sur partout bozola ngai donc nzamba mettre en cœur na ye premièrement kosenga pardon na chef de l'État oyo azo gouverner la République démocratique du Congo le président Joseph Kabila Kabange na sengi pardon na ndenge bandeko nyoso babana koleka na chaîne oyo pona koloba mabe ya mboka ou peut-être que makambo isala ki mabe na sengi vraiment pardon alimbisa biso alimbisa pe bandeko wana toza bana to sengi bolimbisi et puis nazo senga peuple congolais mobimba alimbisa biso toza na kati na diaspora tozo comprendre te makambo su tozo sala muto azo kengela mboka na biso na bato bazo kengela mboka na biso biso tozo finga bango nazo senga pardon nzambe alimbisa biso et puis le chef de l'État aïba kolimbi sabiso. Alors, avant na message nangai na kopesa na malobe pa ya ambassadeur de la paix o za Miblo, ça va? Ah ça va. OK. Merci. Il est venu de kokaksa na poka na biso alelo. En tout cas, papa bienvenue comme patron de la chaîne. Zamba Pambolayo.
parce que aro yo sali kosenga pardon eza nango moke mais eza kilo mpona biso surtout baafricain babantu tomonaka pardon eza neti obimi yuma mpona biso baafricain nyonso donc tokoka kosenga pardon te signe oyo osenga pardon mpona mokonzi ya mboka ndenge makambo nyonso elekaki ya kofinga diaspora obie bato bozalaki na bango na contact kala osengi pardon en tout cas nzambe apambola yo na kombo ya bana RDC nga mpe naza na kati donc pardon na mpenza nga mpe naza na kati ya pardon na yo parce que biso tozali na kati mpenza ya bamopepe wana te tobandaka koyoka ndenge kofinga ezalaki vraiment nzambe apambola yo wana ezali likabo te mpa nzambe merci vraiment na commentaire na ngai. Ok, merci. Comme dit dans le bic, tout ça na télévision, comme d'habitude, les alliés Welcome TV, nous avons un membre de la communauté congolaise, nous avons la diaspora, nous avons la Congo, nous avons Canabiso, tout ça kakabé na tina yako bunda pona ko mboka na biso na kimia. Alors télévision oyo nde to le bic to bano laksa ba image oyo ezali pona avancement ya Congo. Alors Congo est un pays où ils ont la voie à développement. Alors cela veut dire que la biso tous les Congolais, tous les nous ne sommes pas des politiciens. L'accusation qui est belé pour la tina nanga bat bakobenga bazoloba muso bazobenga ngai kolabo muso bazoloba ngai ke non le président a pesa ngambongo donc l'accusation ni aussi bazoloba na yebinde na ko loba te mais c'est que moi j'ai dit si vous m'appelez kolabo oui j'accepte. Nazo collaborer na mboka na ngai na côté bien ya malamu dans le sens que na ko promote eloko nyoso ya malamu o eza na mboka na ngai j'accepte de o tout bobe na collabo na accepter yango je suis en train de collaborer avec mon pays na makamutu ya bien na répéter ce bobe na collabo na ndimi naza collabo so bon ndima keno nazalata chef ba collabo oui j'accepte. Et puis dans mon écoute mikolo so bobe nganga za nga kwa ba collabo bobe ngai king collabo bobe nganga king collabo na ndimi pour la bikala za ina ndio comme les Richard King na peso akenda bon azali na peso mbote seka azali Richard King na peso mbote seka azali ngai passé bienvenue na ndimi bobe nganga king collabo parce que bolobi mingi poliboso bolobi que non les chefs de l'État, le président Joseph Désiré Kabila a payé $1 million soit des pounds. Tel là, niveau d'accusation, ils ont vraiment mabé, ça n'a pas si mawa. Alors il y a un autre que donc c'est que l'accusation mususu ba kizaka eza nango lukuta. Pour comment se fait-il besoin de likambo lukuta c'est impossible. C'est que besoin qu'on impose et puis il y a des gens qui ont besoin de preuve. Aux hommes à niveau oyo na ko lingate na za entouré na bata modèle ndengwana et poison que des comment mis la lettre na za la lettre awa ba lobi ngamba emile simbite na za la lettre awa na muta komi na za na kombo na yetu maka mutu ezali na on peut ça peut partir na yo okende ko kabola pe pa bato ba komi sur lettre la police ba komi sur lettre pa mokolo chaîne que non ndengeza awa chef de l'état a juste quoi pesinga poison pour la bomba bato na diaspora. Est-ce que yo prend place aux gens kuna yo ngana ozo poison na yo bomelo na nini c'est que tala makambo yo communauté na biso bozo ba communauté ngai pasteur bienvenue na banda na bato modèle wana que tout de travailler sur makambo ba yibi makambo ka te politique on ne connaît pas la politique na ko ko lobaka pa comme politique pour na ituye bien monter ozo mona pour déjà tant ozo loba chef de l'État ou avant na poste na ye ayebi couturier après ça ngai poison tala mensonge et puis c'est lié parce que c'est écrit dans la lettre na zanango preuve et puis tu na kombo na ye aza combattant avec kaza chef va combattant tala ngi bozo bebisa combat zo beba chef va combat nani siko combat on peut baza na combat nani mais pas bien na katiote au moins nazo remercier na FARC armée na biso sont des guerriers bangonde bazaki na combat na 1-23 a toza na kati ya mboka Angleterre eza na ba norme nango eza na ba loi nango balobi kobunda te kobeta te kofinga te sala o eza malamu donc kombe za net na chopwa yo résister no mais awa tozo bunda na nani kombo nga komba
na nani mboka ezaki na besoin penza ba guerrier ba kende to repousser M23 armée na biso asali musala to moni ni diaspora ou a contribué même na aide moko boye pour la armée ni na conseil ne lo monter combat zo kombo bitumba bitumba ngo ozana na kati ya mboka ya batu ya anglais ozu kombo munene ya bitumba eza mboka bolingo tokuta topesa mbote yo leki nga na leki kuna nde na Congo nde toza na besoin batu bakende kosala musala toza na problème ya combattre donc bolongola kombo wana vraiment parce que oyo mboka banglais toza na l'état Et puis Ok, bonjour ndeko la jeunesse. Bonjour, Dems. Ok, ndeko tobengi yo awa na ntina makambo ozali koleka na kati ya communauté ya Angleterre. Donc mutuna na biso liboso kozala tosala un peu analyse. Est-ce que combat existera toujours na kati ya Angleterre ou eza kokufa? Bon, combat na kati ya Angleterre ezali toujours. Parce que ngam nde naza na bundaka tongo midi pourquoi nazanga moko te na bundaka na ba jeune ebele lokola yo moko mobundeli oyo obengi nga sikoyo tobundaka no tozalaka no na front. Donc combat na front toza toujours. Combat na Angleterre na reconfirmer 100%. Combat pende eza na Angleterre et pas na biso ba jeune. Et le reste moyena sa commentaire eza te. Est-ce que ndeko mingi na benga no eza penza pona vidéo oyo na moni ya pasteur faut totanga kombo po tobanga mutu moko te pasteur bienvenue vidéo asali asengi pardon et pas ya kanambe alimbisa ba congolais no surtout elongo nini commentaire nini analyse nini okosala sur vidéo wana parce que a déclaré que aza chef ndimine kaza kolabo mais alie mbongo te pona yo eloko wana tant que lobi ke kombo ekufi te na Angleterre toyebi que Angleterre UK soki eloko bongo esalami lobi nango mutu wana il faut azala kutu amona na kutu mpe su te maloba na yo. Bon, wana eza nano oyo balobaka mutu moko boye aza mandia. Mandia oyeba ye na bandenge na bakaraktere na ye. Mutu wana oza kotanga na kombo ya pasteur bienvenu autaki koescroke mwasi moko na kombo ya mama Marie Godwin oyo azali babengaki mère signature aescrokaki ye ntina niveau ya kokoma nde na étape ya mariage tokobenga yango escroquerie parce que mbongo ya bainvitation ebimaki ya salle ezalaki mbongo ya mama wana ete ase retrouva paster wana ntango asa akokisi babesoin na ye azongelaki mwasi na ye oyo bazalaki na bango deja kosala jeu mpona baescroke mama wana. Alors mutu ya bongo c'est facile lokola oyo alieki epai ya mama wana esesili aza koluka ndenge nini mpe akokende kolia epai ya barwandais mais soki ozolia na barwandais ezala mayele parce que bato babungisaka barwandais ezali nga na yo tobungisaka barwandais eza lokola ye aréclame guerre entre biso na ye. Alors biso toza bato tofandaka na bolingo na mibeko mpe na misala. Alors mibeko na biso esengi biso ke tokolomona baautorité ya mboka oyo mpona toyeba ndenge nini tokosilana na monguna wana oyo ya pasteur wana otangi kombo na kombo ya babengaki kombo moko boye nayebi kutu te so songisongi. Ok ndeko sikoyo ok bon mutuna ezalaki yango wana parce que yango tozosala mwa développement toyeba mpenza pourquoi il a komiti na niveau wana nayebi te message na oyo kozala nini na la jeunesse congolaise oyo ya UK ya jeunesse congolaise ya France jeunesse congolaise ya mokili mobimba mpe na bavieux na biso tobengi bavieux combattant message na oyo eza nini mpona bango. Bon, message d'abord mpona bacombattant nyonso partout baza ya bajeune eza na message ya bolingo. Na bolingo nde tokoya kotonga Congo na bolingo nde tokoyeba korespecte mibeko oyo eza kotambwisama na diaspora mpo tokende kosokola mboka na biso tokosokola mboka na biso na mibeko do mibeko ekosokolisa biso mboka na biso apres misala ekoya kolanda na nsima bato bakozwa misala mokili ekoma kitoko mais mpona bavie na biso na koloba na nga mingi te parce que l'exemple est là l'exemple ebanda depuis na indépendance na biso ti lelo jamais totikala komona bavie bapesa bapeti na bango nzela bavie na biso mingi bazalaka bato babundisaka bapeti
bavie baza wana juste kosengaka bambongo ya mabonza bavie wana kaka moto bapesi neti paster ana bienvenu motu makasi eza kaka bavie lelo bavie bakolinga batalela biso toleka na front tokende kosila na monguna bienvenu mais na nsima komona bavie bakosalela yango bavideo biso bato tosali biso boye lelo awa bato bakomoboyela pouvoir tous les vieux akomi président de la république ya Congo tous les vieux na lobby oyo to abanda komba liboso oyo to ayaka na nini na komba na eloko yango komba yango ekimi ngai bakombo na bango bapesaka so uct uk bango tu bakoma lelo baprésident oyo to bazalaka na bango tu lelo bakoma baprésident mpona nini okomona motu soki asali parti politique na ye ou bien nini akolinga ti akokufa ye azalaka président tuna bato tu bana baparti politique ou bien na baassociation bakombata manda na yo ekosilila mokolo nini bazalaka na manda te me bakondanaka kanambe kuna mpona makambo ya manda me bango moko awa balobi bakozala bakondi seseseko bavie na biso so bakoyokanga bochange bopesa baleki bademisi bazana bana batala toza na bana suka bazana bana mayele oyo bakotonga kongo ya lobi alors bofongola biso banzela nga nalobaka kaka mpona bagene yango na lanse biso yango mabe te mpona mesana kolanse message mpona oyo etali gene baza na bango mpe na bandako ta mosusu oza na mwana ya 7 ans 8 ans aza mpe gene mosusu mpe bana yango ya 18 ans baa bagene mosusu mpe ba 22 ans bana yango na gene donc bato bazokufa bana bazotuka na bambeli mpona cadreme eza te bavie bazotalaka bango mabumu na bango nake toza basuper combattant ante ta super combattant azalaka te tanke nanu kanambe aza olala pongi na mboka na biso na tobengani ye te yo olata bagrade ya super combattant wana eza bagrade ya kindoki wana bato baza koloka kongo ntina kati na mabele ya place biso tobunda na diaspora alors biso bagene toye simple na kozala na ide na ye na proposition moko ya dems na bi dems tosala ide boye donc toza mpe na makila moko boye oyo ya kokanga makambo te toza kopantage donc toza na bolingo entre biso bagene tokangama na bolingo wana bakulutu na biso bakoya kolanda biso na nsima ntango bakomona ke tosali makambo ya malonga ole mpe biso mpe tolobaka kaka to akizaka bango ke tozosala eloko te naza nsir na répondre oyo na motuna nao ingeta ndeko bongo message nini nayebi te so oza na message mpona pasteur oyo pasteur Mandion pasteur bienvenu est-ce que oza na message ya kotindela ye message na ye mokolo akomona nga liboso ya porte ya Match TV wana nde eza message mobima na otindela ye parce bientôt elongi na nga liboso ya ndokota na kati ya Match TV soit disant soki kombo ya TV yango soki bienvenu so welcome TV na bande koya wana na bande mpe koleka kopase mpe bamessage mais nakoya mpona nakota lisusu te nakoya mpo nazala libanda ya porte alors oyo nyonso tu naza nango lokola missile message akomona yango liboso ya ngai na porte na ye nazali mpe nga moko ate nazali na mwana suka résistance nakopesa mwana suka résistance mpe azali na message akopesa mpona mboka na ye ingeta maloba mboka ya mwana suka ingeta nasepeli vraiment koyoka bino na lisolo bosolo esalinga pene esengo donc mingimingi ezaka ke biso bachaine tozala ini mpo toza na biso na makila na maboko te tozali mpe mbongo ya moto te biso totravaille mpo na lokoso te me totravaille mpo na futur ya notre bokongo mwana suka motuna ezali ndeko auti korépondre ngai mais na part na yo est ce que omonaka ke combat ezoresiste toujours na Londres to bavie na biso balalisa combat bavie mpona nga déjà nsina longola tous les vieux omoni président alobaki président jeunesse alobaki mpo aza président mais ngai ntange mwana suka résistance 18e maki ya combat donc nalobi ke tous les vieux oyo baza na mbongo ya congo bazali so na combat te tokontaka bango te bavie balongwa komba ezali mpa ya biso bana baboya ntongo tana biso babilingi bachaine ya London donc biso jeunesse nde toza na komba na maboko biso nde toza na baplan oyo tokokende kolibere buku ya lopango ya papa na biso Congo na bavie barasu na komba te longola ngo mena na motu na oke vie moko azala na komba parce ce sont tous des traîtres mwana suka est ce que olandaki video ya pasteur bienvenu analyse na yo maloba na yo koloba nini mpona video wana olandaki bon video wana nalandaki nasi otalaki soki otali na inbox na ya Facebook ya yo natindaki message moko napesaki message na bagene omoni paster
songi pasteur Mandia pasteur Libumu ezanga mbongo donc yaza mutu moko boye toki komenele siko na ndenge tominaki bamakambo mosusu te tifo moni biso to bavictime ya bamakambo mosusu donc bamakambo ebele nayebi te so toswa na radio na okelo bango te mais pasteur wana biso bana mabona ntongo etana tokosancharge na ye kala mingi te ata lobi na ntongo ata aza deja na alerte mais lokola ezali mboka ya loi lokola bango bakolabo bakoma koavanse biso kofunda biso po polise abebisa criminal record na biso bajeune yango biso sikoyo mpe objectif ezali ndenge eza wana kende na police station ya Alperton kende kofunda ye deja po tokoya ya biso eratarate message na ye wana ekoti nango te ya biso eratarate po tokoya mais foto sikoyo na ndenge ya loi ezala teke polisi moko moluka maître dems oyeba polisi yango te do bajeune déjà bakoma kofunda biso bajeune na la police so tosali action tout alors biso te tokekaka na méthode na bango paster wana toza kosila ne kala mingi te na ndenge ya loi tokosila ne na ndenge ya esprit ya bokoko ya Congo tokosila ne na ndenge ya lumbe mwete mais omoni teke pasteur bienvenue à sakani na biso po biso totelema bakanga biso mpona Congo ye lelo osengaka asakana na biso te amisakani alexine bozoba na ye po biso basakana na biso te biso tana kimbangu so sakana na biso sakana na kimbangu yebaki oza na mbalo na yo amilexine bozoba na ye na kimuyibi na ye ayaki nango abebisa omoni eza kutu bien non tokomi na mapériode ya baélection na bango pamba te po biso tovote te biso élection ya raté ya diaspora yango eza cible ya monguna atiaki donc envegle biso le tokoma mapériode ya élection mpo banda bapropagande na bango donc tozoseka paster wana abimi zoba donc soki otali ye na miso ya molimo adeja moto akokufa mais na miso ya mokili bozomoni nde biso toyoki soni te ye naza yakoyoka soni po un pasteur soi-disant ozopesa deja message moko eza ya haine message moko eza ya partage alors kongo alobi toza na message ya amour toza na message fo tozala na mibeko po misala na biso na koya misala na biso efungwama eyebi te soki motuna na opina na mipeseli yo eyano nango yano ezwami ndeko maloba na oyo suka ezala nini mpona bajeune mpona msusu programme moko ezali lobi to semaine prochaine programme nini ezali opesa mwa baprogramme et puis message mpona bajeune message eza kaka biso bajeune to ya monde bajeune congolais to ya monde toza na réunion le 25 avril na France jeune oyo aza na possibilité de kotebike biso tosalaka mais oyo akomona na occasion emonani akata na France abenga jeunesse oyo ya London tokosala to tolobi bis donc eza jeunesse to ya monde titre nango ezali bana ya kolo lopango balingi bazwa buku lopango na bango donc balanakilaka bakoti chef politique donc alors biso to bajeune oyo azali pena na possibilité ya kokoma Paris pardon nakoma papa kimbangu nakoma koma tobundaka futa tike benga jeunesse zwa organisation zwa adresse oyo biso kokena bis po biso to le 25 tolakisa Grande Bretagne po ezali zone rouge po ezali force ya komba message mosusu na nango eza ya mawa ndeko na nga kotala biso babilingi bakoma baleki na biso soki baleki baboma baza na ba 16 ans ba 17 ans biso bayaya tosala nini tozoloba eloko te alors so tomoni babomi jamaïcaine moko communauté ya jamaïque mobimba etelemaka ekomaka mpe ntina BBC bauti koboma jeune na biso na pekam e tosali eloko te mpona nini tozolanda kaka bavie alors biso mpe tomilandela nano biso bajeune encadrement nomo baréunion bajeune mpo bapeti basongi liso kokufa esprit oyo ezalaki sute omona jeune congolais bakoboma ye bope biso communauté congolais toza ebele tosali ate eloko moko te tokoti ata memo moko te eleki mpe na BBC te eleki mpe inaperci na matanga mpe baye bakangi liso bajeune eza mpasi alobiki biso mpo tozano na distraction tozano na bokabwani mpo nini akati oyo te na matanga bakangaki bajeune congolais te bakangaki bajeune ya ekolo mosusu oyo bazalaki namonaki bajeune na biso mwana oyo ya mata na ngai camarade na nga maketanga kombo na ye boye te bakangaki groupe na bango tozalaki wana donc mpona oloba na eza oyo ngai miso na nga emonaki comprendre alors biso totelema totikaka toza na badie mosu amoni
tosangani olinga babebisa totoluka totelemisana mishenesi ya yuki ingeta ingeta ndeko nasepeli na ngonga oyo bopesi biso ingeta merci penza bandeko wana boto elamu na bino bana RDC ngape naza na kati voilà bandeko touti kosolola na bandeko na biso la jeunesse congolaise boyoki bango ndenge balobi